tout ça la construction selon ndenge président l'intérim Jama Kabunda Lobaki il faut tout tonga étage ba bureau nyon César ba interdisa ba réunion il y a on est dans la réunion pas qui ça il y a pas de polémique là-dessus. OK, merci beaucoup papa. Mais c'est que tozo linga toyi bakaka eloko nini toyoka ki bakangela kiyo yo moko na monoko na ndeko pesa biso réalité makambo. Te makambo kala bakanga nge ya yo ba bengi kaka vice de procédure hein. Na kotisaki lettre na hôtel de ville na marche wana pona ni vice de procédure ya laki. Na kotisaki lettre na hôtel de ville. Mais la police ezalaki informée. Kokanga c'est trop dur ba interpeller kinga. Potoza na régime au ba bengi régime ya information. J'avais informé mais la deuxième marche au ya xénophobie contre la Sud-Africaine. Ba yebisa inga c'est tout à fait logique. Mutumaka se futarata. Ba yebisa inga ke na katanga batu bazo piller o bazo manifester contre la xénophobie sud-africaine. O na Kinshasa investisi o babengi ya gouvernement. Soko sali makambouana eza mutu na autre. Tant que légaliste, j'étais allé voir le gouverneur de la ville. To sololi a ebisinga non prochainement s'il y a des manifestations. Toko permettre yango. Les gens veulent dire tout simplement au moningale batu baolo bakengana bakonza parti to kabwana non. Ngana za mutu oyo na lo bakabu. Kabu ya lera yaki na ba bourgmestre illégal na boya kan. Mais les Kabou ya lobby que 70% zonga la partie. Ya ba poste na soutenir yango siko ngana yina Kabou ya nani. Ngana garder du temple. Mutalobi makambo bien lobby apesi pe compte bocha. Ba ministre be ba boya oloba ke ba soba. Ba ni ba soba ndeko na ba ya mboka na ba ya ba ka chimuna. Kabou ya na raison. Ata tobe banana na cadre makam na biso misusu mais so muto a raison soutenir. Ngana loba makambu na vérité ya ondo moni ata ba combattre nga ba ko kakati. Papa, fils Nkoko, dossier à chef de l'État Azar Lona Kat na Belgique, toke boke tu annoncé qu'il fait chef de l'État on y a habitat mais na Kat na Belgique mais le Félix Tshisekedi a niati Belgique état que congolais le banu ezani. Boke tu angolais le bazala na combien de personnes na simana. Boke tu d'abord je lui donne na PC gaz. Le ba on appelle ça va petit na ba chole o ba finga ngao. Boke tu c'est le côté. Ngwanda c'est le côté. Bambali banga na Belgique to tumanda kuna bino na kini. Nalobi ngobo. National. Bataki nga na délégation ke Belgique mena bisi fati na okete. Na tika na kini na tala bato batumanda kuna s'occuper na ba. Boke tuna ngbonda seki. E bana Belgique. Ekoya mwana nzambe bana ni bakoya mbaye. Yenge beni ba koyamba ye ekoya mokonzi mboka banani ba koyamba ye ba yenge beni ba mama bazoyemba banze moi déjà Mukoko toyoki ususu balobi que non président bato ba koyamba chef de l'état kuna na Belgique bazui ba 300 € pour que ba ya jamais l'idée personne corrompu. Fati c'est quelqu'un qui marche poche vide. Asenga mbongo na banque nationale atata. D'abord au moins depuis Fatia Kotana d'abord na bimisa mbongo na banque te biso mutu tindela gembo. Mbongo na pesa yi ba mama vevi $300. Et où t'es pas Fati? Ngamo on na zabu na zana na mbongo batu ba opesa nga po ba soutenir Fati. Fatia pesi mutu mbongo te. Bazande bana bazolinga basala ba biloko na bango wana ya ki impoli. Ba manqué chef de l'État. Biso toza landa la loupe. Sala gaf na poto ndaku na to buka. Na lobi yango etali fatite. Na lobi yango. Yo bima kuna yo soki nani. D'abord ndako aboke tuza mbandaka izande musika. Le soki otumbi ndako awo ebiki osala désordre ozonga lisusu na boloko. Yoko président ko signé ba contrat pour Belgique ezongi sabambongo ba yiba depuis le polde
yo sikoyo obundisa ye oza contre république toza contre parti bakomomona yo ekoma palu palu eza parti okabila longwa omoni na parti onga nde naza boyeko soko omoni nga nalati tenio yebake nazotala nazolandela tous les émissions qui vont faire là-bas tokotobola mama na bino misu na Kinshasa etali fatite etali moi pour le moko par rapport à Mike Mukeba ya kenda ki président qui député provincial ba libérer ba yo PC gaz wana ya opinion nanga président le ba to fingo ko finge kanga manzoto te Mike Mukeba c'est un troubadour. C'est quelqu'un qui perd de vitesse. Boke kanga mutaliboma po fatipa koma mutaliboma. Ba libéré ba tika e afinga na ye mo. Azande na besoin président qui paye. Mais président pas ba journaliste à danger à qui pas. Bati kama ki Mukeba azane libre. Lisanga bonganga aye na kati la muka aye ko renforcer la muka. Ba pesa bango force eta ke ba bunda bitundo yo. Ye leader. Oye bi ba vie bino bozo sakana na makambunde komi na mboko ya. Après bolenga nko ba Frank Diongo ses fils Mukoko. Tu secret dans Nouveau Testament. Isoko moni kabunda zoko kanga tena kabuya. Yo mona ngana dan. Ngana bundisa bambemba balube nani sanga bonga pe mutu ministre zanga biro biro ba luka makamna ngai tuna mamba 15 millions so ba 15 millions to lobi ke 15 millions ikenda wapi wana bolobi te wana nde bo simbite Mike Mukeba za kata puzo kwa lobi ka mo makambo 15 millions il faut ba songi sango nana ngosko pona kamera Hello, coalition Toyoka na poboyiba. Osina encore na ke na Nairobi. Soko na lobaka na caméra ozowanga na meba ko découvrir ko simbi mbongo ya leta. Omoninga bako menace de mort. Nazo bozabana. Batu bakunda Tshisekedi na Mozele bakenda olala tengala kenda olala kuma. Zongi sambongo batu ya leta. 15 millions de bé. Plantango linga sombela mwasi na yo. Eza 15 millions. Totika oka posa directeur à cabinet président. Le président peut y avoir fandi tant président fandi silence. Fatizo fandi ni a bazom sa 15 millions na mastana. Pouvoir eza ya simplaisance ta. Nazolo bango sogi masaya zuya linga bomo na marche na boulevard. Ba komi ko benga le seigneur de la rue. On a lobé avec. Depuis biso to zwa bukonzo ba combattre parlement de basi bazwa misala. Caméra cheba simo ba uta ba poto basala. Oyebite to na kanda. Zongi sa 15 millions. Bon que ta titre mabete. Mbongo ya leta zongi sango na leta. Na robomba. Sobo sa elanga plan bobu makaka. Merci beaucoup. Likambu na alo ba mna boyamba président. Mutako ya sala blague kuna botumbaye. Ata na gaz. Ngana ena bazawa mutu pe a démissionnera ndengwante. Des problèmes ezaki. Naza muto na défendre IDPS à Tshisekedi. 15 millions zongisa. Ozwaki yango pona nini? Et comme il n'a pas compte souterrain ni pona nini? Na loba na yo. Otinda jeune mo afinganga kamera yo. Zongisa 15 millions. Soko zongisa yango te etali yo. Mbongo bata pepe. So de mouté comme au kata. Osimbiza. Lelo soki caméra zone sindongo zotanga caméra lelo soki mbongo wane songi yo taka congolais ni nango bozo. Il faut démission. Ba okanga ba ochana kaso. Non, c'est possible. C'est possible.
Ngana ça. Bino mona nga lokola mona pema na ba eba 20 wa. Ngana loba makamu, na loba na fatigue bilonga kaleza la te, asala biki rouge te. Oyebi ke bato ba combatanga na IDPS ovo, na moni bango ba soldat. Ngana loba, yo yebi mission tout ça là. Biki rouge ça mati. Mbongo wa kamera zong sango. To zwagi déjà kamera nga au Kenya. Na parti na biso na minute nga Tshisekedi. Na komo lingasko na salasi. Bozi moi grâce après boge no taba titre mabe. Fils Mukoko ba bengo seigneur de la rue ndengo lobi. Mais lobi biso tozalaki na makapu ya Mike Mukebai bango pe balobi bazo démontrer que l'amour est très fort. Le quoi bakangi Mike Mukebai bango pe bazo bima na balabala yo réaction no ezani. Réaction na ngeza te que l'amour ka bima na balabala ba bima na balabala c'est leur droit. Ba beta bango gazte. Ko balobi ke bango basunga inde IDPS Mike. Basunga bi Mike Mukebai na. Botika mutu ana kasho na bandolo ba maloba mabesi. Abima na ye abanda be mission na mesana koloba. Omoni so amelia gagné abando finga fati. Tokipe. Au nom du président de la République, tant que gardien du temple de la démocratie, va libérer pour baroya kopé ses gaz. Je déclare ça. Dans quel état je crois bien lobby na cache. Attends. Mike 15 pour sekuna. Mike 15. Caméra pas ibimbongo ya onde. Ayo kanganga muna lo bana ibimbo. Caméra ya kanganga mo ibio. Mo ibia 15 millions. Ya okanga. Banga coalition ebeba. Babanga kata ba